Résumé, c'est ça. Hein? Dans deuxième apparition, Yesu a commis ko bimelangai. Pona bimelangana comme aboye, nazo sukisa awa, a bimelangande wana lisusu. Voilà la carte. Na kati ya kombi wana, oyo nazolela vie simbate, mbule beta, ta mbule eye ya mupepe. Bouf, ba vitre ezalaki te na kombi yango. Bouf, mbule koti wou, na poli. Na mais akwa bona za na kati nazopola. Na bimika libanda na sambula na fuka miale na bandolela. Oh, kosenga nzambe si possible zwaka amena ngai po ninga ka pasi bloc mikodo presse en ligne mais dis-moi nazaya esprit OK nazala esprit po ata nde na oya lolala mutu musola la nate ezaka place na ngai lo nongo ya kola mbali boso wana comme oya yo et comme mbala moko ya ngai donc si na kutu wana no bimisa na lingi na jeter voilà ezaka la naza vous avez un parcours merci beaucoup là mikodo presse en ligne. Il prêchait sur la bénédiction. Bah, exemple bien, il faut être comme un papa tel. Voilà. Dieu l'a béni parce qu'il sème. Tala maman n'a pas moulé parce qu'il a sémé, ainsi de suite. Mais celui qui ne sème pas ne sera pas béni, comme Josué. Alors, voilà. Live, en live, les gens plairont à l'église. Papa désiré écouter Betty de Boko. Tiens, il prêche contre qui? Je sors. Mais dimanche, il y a un interpréter. Naï kaka, quoi interpréter dans ça la plus bonne. C'est la fille. Mikodo, presse en ligne. Tout le monde me rejette. Moutinho Sazobo Yangakaka. Famille Babo Ngai. Ma pasteur Babo Ngai. Les pasteurs m'insultaient même, n'a pas interprété. Ils prêchaient sur la bénédiction. Mais, à l'Obiboye, il faut s'aimer dans la vie. Ceux qui ont s'aimaté au Pambolamate ne ressemblaient pas à Josué. C'est un gars zéro, comme il est là. Un panneau publicitaire. Il montre les gens la voie des bénédictions, mais lui-même n'est pas béni. C'est un maudit comme il est là. Bon, na fandinye po chokenga. Pa betinga na lipika pa interpréter pe na limboli nabi Josué asa mutu pamba mikodo presse en ligne azali baya ozo la kisabatonzela yo kopambola mayemo ka pambola mité azana la kelima be ndenga zawana. Pourquoi? Parce que pantalon nga na lati eza pantalon ya pasteur na chemise abando sala ngo ba veiller ka olata na veti e kufi azui yango ati wana pa tumba akezo pétrole pa sopa atumba ngalo ete papa tika ya kansine nga na lingi na tumbela na idée na tumbela ngate nga na zui yango na sokoli na niki yango bien na repasser comme ya dimanche na lata yango pe dimanche na la gomme ya kotoboka mais na zo interpréter. Alors mikodo presse en ligne. Bonsoir et bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la chaîne Molière Télévision sur Canal Plus 345. Chers amis fidèles téléspectateurs, un petit rappel à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde entier grâce à Canal Plus dont nous sommes suivis à Kinshasa, dans nos provinces et partout dans le monde entier. Grâce à Canal Plus, Molière TV est bel et bien suivi. Une fois de plus, chers amis fidèles téléspectateurs, nous allons d'abord retourner du côté de la régie et détendre un peu. Une belle détente qui fera énormément plaisir à tous nos fidèles téléspectateurs. Un petit rappel, chaque vendredi 18h juste. Et la rediffusion c'est chaque lundi à 11h30. Molière TV, Canal Plus 345. Merci beaucoup Ted Moudissou. Merci beaucoup à toi Baudric Kaveto. Et pour la réalisation Biomboui, les nouveaux mariés. Nos héros dans l'ombre, et c'est parti et on se retrouve juste un peu pour la continuité de notre émission qui aussi les vôtres, Télébusiness. Peuple congolais, le commandant suprême Félix Antoine Chilombo vient de nous amener au dernier virage. Surtout discernement. Kasi soki motema ezoki balelaka elongo esprit ya bomoko peuple congolais lipamboli eyaka sena bitumba peuple congolais lokola mbotamba ya mwana eyaka sena douleur congolais longtemps souffert kolele komepa na nzambe esengeli tosangana ye tosimba na loboko esengeli tosangana ye toyokana tolongola badivergence nyonso ezali kobloke mboka atolinga bakonzi tobondela mpona bango elobi biblia lobiko nyonso eutaka se na mabo. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà de retour. Voilà, on va vous présenter directement nos partenaires, nos amis fidèles partenaires
ils ont frappé la porte ici au sein de notre émission qui aussi est vôtre. Votre émission d'actualité, votre émission en promotion, en caractère promotionnel. Merci beaucoup pour la paroisse Sainte Rita, précisément la Cité Verte, dans Mitendi. Ici, quand on a dimanche, basala ki mo bangé na kilte ya koyeba ko bande sila la bande ko koyeba ko fêter. Mabota mana, c'est-à-dire que libala na bango ya sika. Il y avait plus de 50 couples. Babani na ba 50 ans de mariage, ba na ba 40 ans, ba na 20 ans, ti ba suka ki na bato basali 5 ans de mariage. Le révérend père Charles Pouloulou azali révérend de Saint Vincent de Paul, donc azali représentant supérieur provincial. Il y a Saint Vincent de Paul, il y a Zalaga Awa. Azanga quitté Kolobana Miko na biso ya Molière Télévision après avoir kosala programme nous sorti à Mokolo ya dimanche. Et puis le père Olivier, il y a Zali Moko père curé, il y a paroisse Sainte Rita, il y a pas Zanga quitté copier ça message. Tout là non élément où ça la main avant. Fait auto sepela mingi penza mabota. Libota ezali likabonza mbapesi biso mutu moko te azala mokili oyo abotami awuti na libota te donc banso tozali bafui ya mabota or libota eloko esangisi bango mingi mpenza eza bolingo esika tokosala expérience ya liboso ya bolingo papa alingi mama bo communauté de vie wana ndenge basangani esengi que et même bango dans cela il y a épanouissement, complémentarité et puis kosangana et puis comme conséquence il y a kofanda de sanga il y a kosangana izali progéniture ezabana donc lelo tozo kanisa mingi penza likamulina mystère libota likabo nzamba pesi biso libota basenga ramote osutuki kozadi na libota wana omoni donc tozo kanisa baye babota biso baye tobota baye baza pene na biso na feta lelo yango wana soki déjà bolongani eza likabo nzamba pesi yo bolongana solo nzamba mutapesi yo ye alors lelo tango to sala ba jubilé feta ba jubilé tozo tourner miso pa nzambe ndenge yo pesaki ngai mwasi boye opesaki mobali boye lelo tokokisi 10 ans tokokisi 5 ans tokokisi 15 ans tokokisi 20 ans toyoka ko 50 ans il y a fidélité mais nzamba asali occasion mpona biso ya kotono ye botondi solo ndeko journaliste lelo na kati ya paroisse ya biso Sainte Rita na diocèse ya Kisantu tozali kosepela feste ya mabota église ya Kisantu esila kozwa chaque deuxième dimanche ya février mpona kosepela fete ya mabota mpona koyeba kosantisa sakramento ya libala lisantu sakramento ya bolingo oyo libala yezu atombolaki omolongo ya basakramento yango na mokolo mona bapesi libaku na baye balingi kobongisa koregularize mariage na bango basengeli mpe kosala kasi na moi mwa lelo mokolo mwa lelo obele couple moko nde basali libala lisantu papa Fabien na mama Marthe bongo tozalaki bongo na 25 couple jubilaire 5 bazwi diplôme ya annonciature 20 bazwi diplôme ya diocèse yango topesi bango longonya tolendisi bango babikela fidélité bomoko na bolingo bakabwana te elaka balakelanaki omokolo bakulaki basalaki libala lisantu na bango batikala bobele bongo balendisa bana babango po te bayeba kopesa lokumu na libala pamba te na libala nde banganga nzambe bakobima bamofelele bakobima banyango bakobima banganga nzambe ebele mpe bakonzi ebele na kati na eklezia mpe na mokili moye bongo eklezia kosenga na biso toyeba kosantisa mabota ya biso bongo tokokoba kosambela mpona mabota ya biso mpo tobayeba komekola ndakisa kitoko ya libota lisantu oyo esangisaki tata Yosefu mama Sainte Maria na mwana Yesu
bongo nsima na misamba ye mabota maso tokosepela elongo na bango mabota na kati na CV na ye mpe bacouple jubile. Ye azali député national eli na ville ya Kinshasa na district ya Lukunga. Honorable député national Mama Solange Masumbroko eli abatu. Ye pasanga kite mokolo wana na paroisse Sainte Rita à l'occasion ya ko fêter 20 ans de mariage na ye. O ba député abasi baba la raté mais voilà l'exemple à suivre à 20 ans de mariage. Asala ki je sakabola ki pe ba pan na bandeko ba fetaki na bango ba bakisaki mobu moko na ba mariage na bango. Azanga kite koloba na micro na biso ya Molière Télévision Canal Plus 345. En tout cas, je suis particulièrement très surpris agréablement. En fait, en rapport avec ce sacrement, ce renouvellement des vœux de tout ce couple que vous avez vu ici, mais aussi le couple qui s'est marié religieusement, plus de 20 couples il y a 5 couples qui ont plus de 40 ans et 20 couples qui ont moins de 30 ans. Moi, nous venons d'atteindre 20 ans avec mon tendre époux. Ça, je bénis le Seigneur, je bénis ma paroisse, mais je bénis aussi, je suis très content pour le curé parce qu'il n'a cessé de nous prodiguer de bons conseils. Il n'a cessé comme un guide, nous guider spirituellement, prier pour nous, mais aussi des sages conseils. Et vraiment, nous sommes très surpris et très contents aussi. Voilà pourquoi nous avons voulu partager notre joie. Le peu qu'on peut avoir, on partage avec ceux-là qui célèbrent aussi le renouvellement de leurs vœux aujourd'hui. Et je félicite particulièrement le curé. Vous savez, il y a tant d'initiatives dans cette paroisse, des initiatives qui concernent les familles, Mabota, des initiatives qui concernent les jeunes, mais des initiatives aussi qui en réalité participent à l'épanouissement et à l'encadrement de la jeunesse. Je crois que vous avez vu l'école Saint-Vincent. C'est une très bonne initiative avec plusieurs sections innovantes et aussi apprentissage de métier. Je ne sais quoi dire, mais on sent vraiment des efforts. Et vous savez, les curés, ça je vais le surprendre, il nous a toujours mobilisés aussi pour lutter contre les érosions. Quand il y a un problème dans le quartier, c'est lui le numéro 1 qui mobilise tout le monde. Coup de chapeau à lui et moi, je me dis beaucoup de bénédictions. D'ici là, nous serons à Rome, au Vatican. Je crois que ça sera une très bonne chose pour faire le témoignage de ma parole. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, une fois de plus, on a posé au commissaire Moana partout dans le monde entier. Ils ont ISTK, Université, Institut Supérieur Technique, Wana précisément sur Avenue Mankanza, dans la commune d'Yangiringi. On a posé au commissaire Moana parce qu'il y a une option, il y a un département, il y a une faculté, il y a une tout le monde publicité ou PCB pour tous les qui sont là, on va transmettre message dans le détenteur, il y a un diplôme. ISTK, Institut Supérieur Technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en technologies nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. ISTK inscrit de nouveaux étudiants dans les options et filières suivantes. Pour le cycle de graduat, sciences infirmières, imagerie médicale, laboratoire médical, analyse et programmation en informatique, réseaux et techniques de maintenance en informatique, coupe et couture, modélisme, électricité industrielle et électromécanique. Pour le cycle de licence, conception, réseau télécommunications en informatique, imagerie médicale, enseignement et administration en soins infirmiers, technique d'habillement en arts et métiers, management et marketing des modes. ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Hâtez-vous car les places sont limitées.
Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156, dans la commune d'Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. Télébusiness. Tant on a commis na quelle église ba bondeli na zongi après 5 versets na tanga na butu na tanga fait verset mais malade Mathieu c'est mutu. OK. Donc on a belé mutu. Mais la mutu c'est-à-dire dans le sens que mutu on résume sous bien et puis comme le roi mon problème de nerf. Mutu ezobé tananding mo ke katakate. Sans arrêt. Donc attends na kangi lamba toni donc c'est impossible. C'est que déjà sanga travailler kayo. Non, ils allaient s'engoter, ils avaient maladie. Topé nzela balinga ki nandimela, je ne sais pas. Alors, nde na butu ngwana na jupe na Bible na bambia ngona nini? Pa nobi nzambo zate. Mutu akoya ko te yanga nzambe siko na ko beta ye. Parce que ndengo tunaki question, olobi est-ce que ça sportif et tout oui, na za sportif na bandi karaté na 3e primaire. Ti 5e desmanté na zali ceinture noire. Et puis tant on a yé na kiti awa na Kinshasa, lupango o na kitaki bezana dojo ya jiu-jitsu. Et na continuer pe jiu-jitsu na saliti ceinture noire 2e dan. Après na quelque chose côté mususu pe ko évoluer les sous na les arts martiaux et puis les sous na kessa sous lit et pas maître Kabo pas ali. Très bien, très bien. Et voilà. Alors ndé nzamba ko zwanga ndé appartient. Kombo nanga sport zaki maître Yang 6. OK. Ah voilà. Mais natika sport na koma sikoyo musali na nzambe. Voilà. Alors yango moni ke tango bambi Bible ne pas nzambo zate oya koya ko te yanga nzambe na ko beta ye. Na tomboki puisque na moni ça ne va pas. Kaka moi quelques 5 minutes après ndé na bando kaneti moi pongi. Moi pongi neti yeso na neti yezo ngaye na lali sans le savoir. Na ola mukana tongo boye eloko moko ezate. Oh nabiki ba mais la kisi lo ngabi a rien na kaisu yango te c'est que nabiki kobika nsangwana nde ko kenanga na église de réveil na longwe la catholique na comme na réveil. Alors kuna na réveil nde place na ku dans makambo ya minene et pas sango kutu na salaki bien ya omoni na loba mingi l'hypocrisie est dans l'église de réveil makasi pe mitema be mieux vaut na vivre na basango que na vivre na ba pasteur. Vous comprenez pona basango vraiment ba ebi ndenge nini ba respecter moto ndenge nini ya kozala omoni ata sango sosali kambo ba ndenge ni pe ba gérer makambo na bango mais église de réveil ils en a désordre total et puis motema mabe ya sakanate poison nini tout place na kuta makambo mabe ndekuna toujours en ngaba wana na ngaba et puis na vani na mumbele na venu munza na numéro 142 et puis na vani na lemba na vandi na na yolo donc moi pour ça va voilà et puis oyo penza na yoko manini yoko makina komaki fazer ndenge ni komaki fazer ça voilà c'est ça na komi ko sambela place na kitaki na famille et pesa ki moi kozanga boyokani bango balingaki ngana ka sango bon ngai na lingi ngai na lingi kaka église de réveil o mona mikama kama minene na mona makama minene na vite entre tabe sango kuna zo s'inquiéter pour na yo ayaka ko landanga ayaka petit wana ayaka ko zwanga oui ayaka ko zwanga wana déjà sina ndimeli yesu na comme interprète na komi pe na sécurité sikoyo na komi intercesseur alors ndé tanga yo zwanga nga na lingi te na vite na okenanga su sango te na lingi susu te famille c'est pelete famille c'est pelete sanga non kuna ko na renouveau nga bité renouveau te nga na lingi kaka oy to kuna binza nga bité ata to sambe ami balé to na sans été ah papa monaki déjà que opposition allait relation nga na ye et sila ki wana papa abocho te papa te wana sango parce que azalaka quoi papa père adoptif nanga exactement voilà ndé kopesa mukongana be famille be je négligé en tout cas bitumba penza ya kusakana te na kati na famille et puis j'ai été chassé de la famille exactement alors ndé na komi kovana na permanence kovana nga na permanence vie à passer bien que nazo ke ndeko sala sport parce que natika ki sport à un certain temps na ke ko bandele susu na dojo mususu côté mususu ndé na ke ndola ta ceinture noire 2e dan ndekuna poto oyo nakuta dojo na kata ya lupango na lataki noir te bien que nazali noir na karaté mais na bandela ki à 0 mais nazali déjà marron nazali capitaine comme capitaine ya nini ya dojo ndé na longwa na comme na kovana na permanence ndé nazokende ke kosala
entraînement côté mosusu na évolué ti nde na ki kolata noir deuxième dan côté mosusu alors mais côté yo esimba te vraiment il ça ne va pas vie ya passe to komi ke pona olia il faut pas kabila na komi intercesseur na komi modérateur na komi interprète mobeti mbunda na beta penzeta mbunda naza na protocole notre travail na protocole notre travail na sécurité sécurité puis à pasteur privé partout bisika pasteur okene tozana ye mais entre toi sous chèque te wana na una komi chèque te parce que tango famille na ba benga na kinga avana na nini na bandai ko kene kolala na Land Rover mutu ke kufa nde place ngana lalaka alors ti moninga nga stani mutayi ko zwanga stani alula o nazo saluer bisika zali na lisala ayi ko zwanga poto ki vanda epana bango voilà oyo na o résumé mais ils ont ba détail musu to ko ba na émission musu soki nda mapesi ngolo voilà alors nde kuna pe lokola ba yambaki ba bandiko no ba yaki comme serrer place ezate nde te komi na komi ko ya kolala kana permanence na église donc nalala kawana makamna ngso kaka wana alors pour nolia il faut pas kabela musala nazo travailler musala makasi suivi évangélisation na komi gagneur d'âme chargé de délivrance ainsi de suite chef président permanence président jeunesse na bité soko ko comprendre ba fonction na zo simile à la fois à la fois ngamoko na sala makam nyo sona mais na poche et l'autre côté et comme na niveau ça la rapport yo ça pambola pour nalia donc très difficile le malheur ne veut pas seul ba yeko yiba biso na permanence ba yibi tout na tika kaka na pantalon ya uniforme on a joué quand examen d'état pour na ko examen d'état awa na chemise moko boye et pour là on a tika nango et comme akini ya kolala na ba feye mais ba yibi biso biloko nyonso alors passe yeli sous makasi ba pasteur pe ke mutu a pesa ta moi $5 to $10 rien donc mutu pas occupé azate alors nde avato longwana na yeko bela tant on a beli ezalaki hernie na typhoïde malaria et sangani mbala moko donc hernie douleur wanande et kundoli na maladie na typhoïde na malaria donc mbongo même na kendeki basalinga examen mais na somba kisi ezate même bon na somba kira malaria ezate ya typhoïde ba pasteur bazali mais fallait savoir il a facture mais na yo balo batene na sina lobby na bango na PC ordonnance et le côté ngai na permanence alors tozali na permanence 5 personnes mibali misa non 4 mibali na mwasi moko mama aimé mutazaki na permanence comme maman et puis tozaki ngai frère Joachim frère Freddy Israël na frère Blaise on surtout bazan vie baza pina ba itonga na bango to bazan église wana panzana déjà hein voilà nde tozalaki wana na permanence to sala ba prière butu titongo tout mais ce que tango na beli et commis sérieux hernie douleur moko insupportable alors fièvre yana typhoïde na malaria talaka isangani na sala 2 semaines na oliate kama mai muke na melisili alors 3e semaine ndio ngai na kendeki kukufa potalaka 3 semaines et l'autre côté mais ba pasteur bazoya ba bondeli prière ici li ba bini ba kena bango même mutaya keno tika na bondela pour na frère José et l'autre côté nga kangamika na chambre pour permanence la ki chambre na salon la même parcelle pe église ngwana mais chambre salon ngai na kangami na chambre place nazali batu baboy kokota na ba frère tozana baboy kokota pour na olumba solo bembe siko na yo kaka ndenge bolo ba frère bon comme nanga zalaki Freddy tant on a pas na Yesu nde Yesu lobi comme nanga Josué voilà alors nde frère Josué en tout cas donc ba Freddy ntoki baza pe bana na yo bana nanga tokuta na Kazarema donc Freddy ntoki wena na moi yependa beta ka témoignage no boto zala na donc voilà okoka passe alors nde siko wana na permanence na moni déjà liwa et donc na obi awa na obi ka chuter na okufa na ngai mais ngai awa papa te mama te yaya te leki te nazaka nga moko ka ndenge naza boye bon na ye na église croyant que église bako s'occuper na nga mais basundoli ngai mutu même aya tu na nga ta olala ndenge nini azate je suis abandonné ba on sota na butu ba olala ka na salon na chambre kuna ba okota te kolia pe rien na olia te na uzopelo ko wape po nolia izalaki fona luka tu unake na alpha master na nga na katasuki po na zali pe quoi faire na katasuki moi muke na zui esungi ngai mais moye okende izate et l'autre côté mutu pas rendre visite azate et non faut délaisser abandonner même par les pasteurs alors na maladie wana siko 3e semaine tangue koti na monde déjà que non awa et sili
liwa sango ekoki. poza na contact atana Contact pe ezate. Nde na bandi sikoyo ko senga nzambe nkolo. Voilà c'est à quelle année? Wana ezalaki ba 98 99. 98 99. Voilà. Sikoyo tellement douleur eleki na ndenge nini tu na monika awa isili. Na konda ba pakenyo se sila yango de 600 ba pakenyo. Ba pakenyo se sila na konda do na tikali penza ke oyo kaka mikuwa. Po Nicolas Mikoua. Alors, jour wana, tu comme déjà 15 heures. Bon, n'a aucun débat là, il y a obi que chuté. Ta yeta na yeze subiente. Alors, n'a pas sikoyo, ka place na zali na bandi kolela. Na bono se ankolo, joa moli monanga. Soki na sala ki mabe olimbi sangai. Na za sauvé. Na zui baptême d'eau et d'esprit. Na leka ba délivrance. Ba cérémonie ba salanga ya kosukanga na mokwa mokumboso pour na zala ki bagarre. Na olobala ko mukolo mususu. Voilà parce que ça mokwa mokumboso mama mutasukulanga mokwa mokumboso. Exactement. Tango na botami. Alors maman bien mwana nanga oyo na linge mingi, il faut na komisa mobali. Et papa bien allez vas-y. Komisa mobali. Nde azumoku wa gorille. Na kasa moko boye, na vite ce kasa ngo ezanini. Bon na bassin o basukola kabana. Soki alinga sukola ngai, mutu muso sukola ngate. Donc il faut ka yemoko. A côté a tie kasa wana na bassin. Azuma ya tie. Et puis avandisi ngai na kasa wana. Wana na kata bassin. Ao sopelanga mai et puis après ao za muku wana ao nikanga na ba membre nyos na mutu partout na makolo ao déclarer que mwana na ngai oyo o nyos abotami na nzela ya mwasi ao tika lobetete azala nani mais yoski asimi mutifa beta so anini ti esili so asisi azui muku wana tie alongoli ngai azui likasa wana alongoli azui ma na yemoko akokubwaka ngobete il faut na balabala kitisi malembe asopiango esili. So sukolanga na moi. Donc mutu musa sukolanga te ka yemoko. Basala combien de fois? Plusieurs fois chaque jour ti na jour nga na boya kama bele. Des jours pe bakata ki cérémonial. C'est ba koti sa go bina force. Au moni sikoyo. Bon, nga na koli défaut na nga ata tuni sango ya bokoli ngai. Défaut mona noni obia c'est un bagarre. Na muyibité na za escroter je suis sincère. Donc parce que ba funda ka pe sango tango Monseigneur Matondo Kwanzambi paix à son âme. Nde bafundaka ti epa na bakonzi Monseigneur Matondo ayaka pona consécration ya be donner louo abe babe musu cornet tout nde na paroisse to fandi nde bavani na payote abi me yo bafunda yo mingi obota otambola kalmona partout na ba paroisse o afandi na paroisse consort wapi monango abi ngi Friday misala be yak naye Monseigneur Matondo talingai abi mwana okoki kokende sango ngana bi iyo mokonzi na koki kokende sango abi ozali mwana malamu. Je n'ai jamais vu un petit sincère comme celui-ci. Exactement. Voilà, mais bon. C'était juste un résumé. Nazongi Sikoyo. Nazongi Sikoyo na solo. Troisième semaine. Na troisième semaine. Na monde déjà liwa. Na comme paquet siliomba. Sila penza na konda penza. Nzoto eza chiffon. Na sengi na nzambe nkolo zwa molimo nanga. Po na yaki na mokili. Kosala nini? Na bandi koyemba. Kolo nanga oza wapi enzambe nakubelela yo tata nzambe enzambe yambanga imwana baninga nyonso batonda bisengo biso ba oyo tukufeli nini koko se moko Adamu na Eva yango tata ubwaka biso wapi Yesu oza wapi enzambe nakubelela yo nayembi ti na lili. Ah bon, Jean Moli Monanga, Naza l'a sauvé. Donc, papa sur Eleki. Quand on a aussi sa prière, même qu'on fanda, non qu'on fanda. Na moni sœur moko à côté, comme les agis tantine kwimi. Nga mon appelle ça que quand on a Dorcas kwimi. Époque à Mobutu, par ministre kwimi baibi, bon voilà. Mais il y a Zali parmi banana. Nde, to bano sambela nga nazaki mo kambinaye na pour le président jeunesse. Auti wenze nde aye asomenga Nestlé. A koti abi mokambi. Na ukai oza malade. Mais nane lokoti. Na kende wenze mama tinanga na somen mbongo etika na somelo ka Nestlé. Na talebwe na leli. Na bi tobole langai atoboli nde Nestlé ngonde o ngai na yaki komela. Na leli no bi yo bandale lo kombo na yo. Elongwe tantine. Yo za Dorcas. Nzamba kanisela tana eloko esali
pour ngai. Donc na linga na ko candidater pour epesa nga pour ça ko lela. Je vois déjà. Ndé. Mais Aza envie jusqu'à Aza envie à bala Aza servante dans ma salle makasi. Aza na lemba. OK, c'est bon. Voilà, Aza vraiment Aza na vie à bien. OK. Voilà. Alors ya ki a leli pe na y pas leli nga pe na leli et puis ya ki na ye. Na même boutou na monde déjà ça ne va pas. Bien qu'ata na meli Nestlé mais liwa yango yo déjà ye ça ne va pas. Donc na ola la tête douleur et le kinga boye na okata. Donc na okufa na ngai. Curieusement na sutuka na moni ciel bon ponge zate pour na douleur mais na moni nga na na chambre mais na moni lokola ba longoli toiture ba salenga bonjour frère Josué ngabi bonjour abi mokonzi atindi biso pona to ya kozwayo bas ngali pona pour ba soigner yo ngabi merci moko asiminga na maboko moko asinga na makolo bateka ta na seconde no kapena to mata seconde to mata na mbala moko to komi ezo kama quelques secondes to komi oh ngala mo lokwa ezando to soki c'est que nga kansi na kufi pona nga na mo la ke no c'est que na kufi nzamba tindi ba ange ba yo zwangai na mi fini boye na tiepe boye oh na omona na mi fini boye na yo kakeno na mi yo kake na zam normal na mutu me na za na équation sikoyo no bia na kufi to na zo bunali waouh ezanine me paf to komi tant to komi ba matinga na mbeto balamoko na branca ba meminga balongo na hôpital moko ultra moderne ya kitoko na lola itikala jamais kozala na se ah na se eloko bungi zate propre somo na ba pelouse na ni tout les maisons construites au nord ba venir au nord ni oh ngasi ko epesa neti moi trouble mbalamo ba kotinga na salle d'op oh paf na so ba tinga na nini na omona pe miroir moko na mimona ai balongoli ngai bilamba o nazali nango ai namoni to sala opération ba bien merci tango bazo opérer namoni balmoko ba yena mutu mususu afandi pembe na ngai un ange mais couleur noire ba ange wana bazalaki ya mindele mais namoni ange mutu mwindo oh ngana itanga confusion sikoyo na mutu ba ange na mindele na mwindo toutes les quatre races siko na lingina lala c'est une histoire vraie. Histoire vrai. Okay. Tant on est na lala. Anjo azalaki pembe na ngai, azali ya muntu mwindo. Abetinga bo. Abi kola la te. Kutu ah yo nzamba lingi Ah bato kuna se bayaka te. Mais yo zingolo yaka. So yawa c'est que vraiment nzamba lingi makasi. Écoute ndenge zana izo milateka 1-2 minutes ici la nango. Kola la te. Quand kola la te ngalo. Bere ngo za kana so bakutu la libongo ale. O akufi to bebe na morgue. Bere ngo wana. Siko tango quand abetela ngoma lisolo bo omoni basilisi oh basilisi pe ko babitala malade bano tungisa hernie yango to longola malaria tu fais déjà longo déjà je te longola ngo mais hernie yango to longola yango ba memingai batinga na chambre balalisinga na mbetu siko wana oya garde wana azaka kawana oya mwindo bibozwele biloko alia ah ngala bino na sali gaz te aseki ngai abi makamba gaz ezalaka te na moi seconde kaka moi minute baye na plateau ezana ba pomme de terre na biloko balambi bayeli ngai ah ngabi na seno ngabi ba seki lisusu o reconnaître ka pomme de terre biloko mususu on reconnaître bon ezaka misunia o balamba ki mena éviter nyama ngo se yali nyama nini voilà o reconnaître pomme de terre pomme de terre nde ba pesinga nobi non na sali ni gaz tabi ba seki o vanda kuto moni awa nde basalo bongo ici na cicatrice kuto ezate ko tambulo kimi mbango sali makamnyos nde na jit na lie na melima esili balongoli plateau bakie nango naza yo vanda après baye lisusu no mokonzi alobi to faire visiter au ciel ngabi merci nde to telemi na telemi abi telema na yo na telemi na simbe oh eloko te allez to bimi mais ozaka ya kokonda ba paquet zate te ba paquet zate na za kokonda nde to bimi là c'est là où naye ko découvrir ba ange il y a toutes les quatre races naye baye ko faire visiter ngai ti na obeta lisolo na sim yo na mona déjà apprendre babino tozonga pona ba pesa okutana mokonzi atinda kibiso na bon de sortie ngai merci nde toye to komi na bureau ba fini bouton et sonner entrée fungoli to koti ba koti ngai bango babimi abi vanda na vandi ah pembe ange wana
archange. Bon, voilà. Ngai na bakite ka archange to archange ngai na bika mokonzi. Allez. Alati pembe na sultani na e atalinga bi talanga bien. Nga na tali. Abi ozoe banga. Nga bite na biote. Oui binga te. Talanga pinda bien. Na talieti na bite na biote. Aseki. Abi mokonzi alingi ngai nde archange Raphaël. Ngai chef ya ba ange wana nazana ba ange o bazana simana nga ba tali makamba guérison banini. Nazwaki ordre et pas na Jésus-Christ. Oza chef na biso pe papa na yo. Ye mutalobaki to ya kozwa po baswani. Ndenga na pese ordre anja ba kozwa yo. Yesu alingi we. Alingi makasi. Hein? Siko ça va ngana bi ça va. N'est-ce qu'on a tiré Yonde archange Raphaël. Donc on a tiré net il a émotionné. Donc on a un témoignage de makasi en fait. Oui, je le connais. Très bien. Il pas bien. Voilà. Donc et puis c'est net hein et c'est un plaisir moka makasi. Nde azui fiche à remplir à commis combo nanga à remplir titi et sil stylo tout gros à remplir na bic ti et sil mais bata pas na machine mais il y a rempli la place na na fait ça vide déjà non place il y a rempli ti et sil à ti signature na ye il y a une signature nanga na ça net na imiter signature na ye mais oh kangani mais au commenter na commenter voilà à signer et sil a dû cacher à bête bon de sortir na ngoyo voilà na maboko apesi na maboko a fini banjona baye nde banjona basenginga yango wapi bon de sortie na pesi bango bazui allez to tambola ti to komi place yango omoneti exemple bozana ndako to paye étage bozo ya sikoyo bomona na sekunati ende to mona siko terre na se to komi tozo mona na sekuna oya siminga na gauche oya siminga na droite na seconde tout ka shit wouh pas to kiti to komi na chambre toza ya côté mangana bango tu attires pe fungami ay bon biso to ke otika malamu mon frère José nzamba lingi aussi obike comme ça biso to ke otika malamu paf ba o mata na miso nga na omona ba mati nga ya hotel pe tu attires zongi pou na bi na simba bo eloko te na bouger bo na tia zongi be na fièvre te eloko te hérité eloko te se rappeler za ba yani voilà 3 heures. 3 heures, voilà. Bah, go so bayern ni. Kozo ngande 3 heures. Bah, kozo ngabo na tala RT. OK, c'est ça. Na bi heure ba, zo kinga mais 3 heures nde ba zo. Là après départ, il y a Serre on a pesa kio Nesclé. Serre na yakini na soir na ba 15 heures. OK. Akei. Ngana tikali, mais douleur continue aki. Ti nde na butu, ba zo ngana ba RT. C'est ça. Wana bango siko ba intercès ba prier, ba limi na salon ba prier na église. Na libanda na église. Siko yo na telemi na bitien. Bon, na kene ka prier mbalo moko. Loka bazobondela na bimi na salon mutute na fungoli porte à permanence ko bimonga lo bima boy donc pona bango bakanisi ke ngai na kufi siko esprit na nga yango lezo bima donc panique ngabi bless nini bo yo na kufi de bikamoni bono de jani na kufi te avion kufi na kufi te bon, c'est impossible à mon aké, muto azalaki déjà moriba, atelema bongo non. Ngabi na kufite boza na bisabino. Nini ngabi bova na bisabino. Ba fandi. Na raconter bango ce qui s'était passé donc ba y juste. Izanzamba to kumisi nzambe ale. To prier ensemble 5h et beti culte matinal. 5h30 culte matinal, pasteur paye na interpréter. Après prier yo bikinde ngabi papa na biki ami kaka. Voilà histoire na ngai. Ndenge zali et puis nakobeta mokolo mususu ndenge nini oyo ba iko zanga pour la deuxième fois pour la troisième fois j'ai visité le ciel et puis ndenge nini nzambe ya iko bon flash moi que deuxième fois zala ki ka malade to zaïpe quand te ka malade te ba ya ki pona to ke ko adorer mokonzi voilà to tu entre parenthèses et troisième fois ya ki to ke ko louer mokonzi. OK exactement et dernière fois oyo ba ki to ko zanga récemment ezalaki message oyo pona na kende ko visiter ciel na mona ce qui c'est encore ma comme ce soit la kisangai pe comme ça exactement. Alors deuxième fois, troisième fois, toujours à l'église, il avait dit on a comme une église non. T'es on a une église mususu. On est quand l'église on est à mbala wana. Mais tant on a comme des côté mususu, ndé voilà. Et on se retrouve dans la rue. Bon, on se retrouve qui na balabala. Tango bateki lupango wana. Parce que première fois na balabala na betaki déjà, na valola na Land Rover, na zay fazer, je vivais de la mendicité. Fona senga. Alors deuxième fois na nde bateki lupango église église tozangi esika tolongwe siko pona toluka esika mususu nde na komi kokende kovanda epa na pasteur azunga pona vanda epa na ye na olala na salon
et pas pasteur na Munzana numéro 142 na Mumbele. Kunande souffrance pe et ko zwanga makasi ti na yoko ma receveur à Kombi. Nazai receveur à Kombi. Et voilà. Et puis ti après pasteur ayoko bengana ngai na ndako na ye. Ayebisinga franchement bi non, je ne veux plus de toi, tu peux partir. Oh. À l'occasion de rien. À l'occasion de rien. Na mais papa. Na sentete. Na yibite, na kosipete, na beti mutute, na boy petindate, na salinine, obi regarde-moi. Je ne veux plus de toi. Tu peux partir. Je vais monter. Oui, il est vivant. Je vais monter d'autres serviteurs. Na lelina yakolela. Rien. A moni peke na okendete. Allez, nde ya retiré bon on a garanti aller à Kenai. Si on gagne moyen foutre les athées, c'est comme ça que na zongi suna comme recevoir nani phaser na comme là na bis ya transporter na ya kombi et kufa na garage. Déplacer on na combien de temps voilà? Bon, on a 2000 combien? 2003. Au salaire combien de temps là na combien? Na umela ki oh. Ba ko meno so pe na ba shega ba ba. Ah, mo mena sala na obeta. Ah, maître. Ah, dès la rano a shega sika. Ah, rien. To baptisé. Te, ba mekate. Ba mekate parce que ba même kasi note. Kasi na lobi boy ba tala ka mutongo. Ba tala mutongo ta musaza mona muke toni tout mais à l'époque na zaina bon, na zaina pe mona muke mais du moins na zaina esprit. OK. Na zaina esprit. Pour attendre ndena oya lolala mutu musola la onate. Eza ko place na ngai. Donc nongo ya kolala mbali boso wana. Comme oya yo. Et comme une malomoko ya ngai. Donc si on a coutu wana no bimisa. Na lingi ba jeter. Voilà, eza pas là na za. Vous avez un parcours. Merci beaucoup. Voilà. Là en résumé c'est ça hein. Dans deuxième apparition Yesu a komi ko bimela ngai. Voilà. Pona bimela ngana koma boye nazo sukisa awa. Abimela ngande wana lisusu. Voilà na kati ya kombi wana oyo nazolela vie simba te mbule beta ta mbule eye ya mupepe bouf ba vitre ezalaki te na kombi yango bouf mbule koti wou na poli na me akwa bona za na kati nazopola na bimika libanda na sambula na fuka miale na bandolela ko senga nzambe si possible zwaka amena ngai po ni ngaka pasi blocage kaka ngai frère tout le monde me rejette mutinyo sazobo yanga kaka famille ba boy ngai ba pasteur ba boy ngai les pasteurs m'insultaient même nazo interpréter il prêchait sur la bénédiction mais à lobi boye il faut s'aimer dans la vie ceux qui ont s'aimaté au pambola maté ne ressemblait pas à Josué c'est un gars zéro comme il est là un panneau publicitaire il montre les gens la voie des bénédictions mais lui-même n'est pas béni c'était maudit comme il est là bon na fandinia po chokenga pa betinga na lipika pa interpréter pe na limboli nabi Josué aza mutu pamba aza libaya ozo la kisabatonzela yo kopambola mayemoka pambola mité aza na la kelima be ndenga zawana pourquoi parce que pantalon nga na lati eza pantalon ya pasteur na chemise abando sala ngo ba veiller ka olata na veti e kufi azu yango ati wana pa tumba akezo pétrole pa sopa atumba ngalo ete papa tika ya kansine nga na lingina tumbela na idée na tumbela ngate nga na zu yango na sokoli na niki yango bien na repasser comme ya dimanche na lata yango pe dimanche na la gomme ya kotoboka mais na zo interpréter alors il prêchait sur la bénédiction bah exemple bien il faut être comme un papa tel voilà Dieu l'a béni parce qu'il s'aime tala maman nzama pambolé parce qu'il a s'aimé ainsi de suite mais celui qui ne s'aime pas ne sera pas béni comme Josué alors, voilà live, en live les gens pleurent à l'église papa désiré kuta beti de boko tiens il prêche contre qui je sors mais dimanche il y a kuna oyesu ko interpréter na kaka ko interpréter na sala pe bon c'est la vie voilà en résumé merci beaucoup le révérend pasteur en résumé sous tempo na kozo sous tamula été où es-tu autant à la Bible au yebi là où Dieu a parlé où es-tu parlons un peu de nos serviteurs aujourd'hui est-ce qu'un serviteur peut être un comédien pour nous distraire à la télé et puis dans les réseaux sociaux un serviteur de Dieu pour le voir il faut qu'on remplisse fiche pour le voir et après pour abonner la ponayo il faut pour sambongo ainsi de suite il faut les canaba étape le coquin na hôpital parce que la parole elle est gratuite mais quand tu es béni naturellement quand tu es béni tu peux venir peut-être qu'on rendre un dixième parce que vous mangez dans les dixièmes et puis il y a action de grâce par où es-tu le serviteur de Dieu de ces derniers temps? Il y a beaucoup vraiment de problèmes. Je pense que vous êtes beaucoup désespérés, mais aidez-nous un peu, expliciter certaines particuliers un peu pour les téléspectateurs et les corps de Christ, les serviteurs de Dieu peuvent nous comprendre. Bon, question non, ils bien, mes réponses, ils bon.
ils ont un serviteur nzamba bengi bango na bamsu nzamba bengi bango te. Et puis ils ont un serviteur nzamba bengi bango mais tu as deux sortes de serviteurs. Nzamba bengi à temps plein na à temps partiel. C'est-à-dire temps plein netinga naza à temps plein na sala ka nzambe. Nazo na musala mususu te. Na mususu ke aza peut-être na musala salaka aza pe serviteur. Mais musala ko sala babi il n'a pas de son métier. Oko za la comédien mais ozobanga nzambe oza serviteur. C'est pas un péché. Ils ont moyen o nzamba pesio pour na ozoper quelque chose. Bien que koto pe ko ozoper quelque chose. Bon, oza serviteur, oko za la comédien, oko za la peut-être musicien, oko za la pe oza serviteur, oko za la PDG, oko za la directeur, oko za la soda, oko za la nini tout mais oza serviteur. Et oko za la commerçant, pe oza serviteur. C'est pas un péché. Mais ndé mabe zanine. Soki ozo salango mais na ndenge ya mabe. Vous comprenez ce que? Voilà. Attends, ça comédien, c'est que ça bat. Et ça musala. On nzamba pesio. Donc ana pour ceux qui oyebi ko c'est que ça bat. Oyeba te. Nzamba pesio aux mettre au service des autres les dons que tu as reçus et pour nanini de retour au pambola mapé. Voilà, c'est ça isa mabete. Mais mabe za nini bulu yeke koti. Mingi baza sérieuté. Likamba fiche. Koti a ordre isa mabete. Neti ngai. Ils ont fiche. Fiche, ils ont des que yo. Ils ont pour que enregistrer bino. Pas moyen quelque chose. Quelque chose. Parce que nous avons nini, oya yaki liboso, na yo muto yesima, lokolo za influent, ou kati batu. Oye koleka te. Ndengo ba ministre parce que la ministre za boté. Ba enregistrer bino tout selon l'ordre d'arrivée aussi. L'ordre d'arrivée ba enregistrer bino. Comme ça ba benga bino, leka mutu tel, leka mutu tel, leka. Voilà. Voilà c'est ça. Mais ce qui est comique, beaucoup de futambong, wana est comique commerce. Wana, je dirais que non. Et ça biblique té. Yesu asala ki angote pour tous modèle à Christ. Yesu asala ki angote, ba apôtre basala ki angote. Mais pourquoi biso to salama? Voilà. Alors, le col ba vrai na ba faux, tous aka ici comme mélange, mais ba ibanaka na misala na bango. Voilà et loko na koko lo bangwana. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin parce que la deuxième étape, soyez été tu as rendez-vous. On a un plateau, c'est mieux un plateau, pas ici. Tous au deuxième, on est sur Zoakio, Néami Balena Misat, tu vas pour tout ça la continuité parce que Bandeko Barosenga, en anglais, to be continue. On va écrire. Tu vas nous aider à écrire ça, to be continue, c'est-à-dire la continuité pour comprendre comment le témoignage. Alors, caméra est allée. Tout ça, moi, quelques questions de curiosité autour de la caméra déjà. Tout à la caméra, voilà, la question de curiosité, moi, à l'aise. Vous êtes à l'aise, hein? Quand on a une question, on répond. Oui. Vous êtes marié? Oui. Vous êtes à l'aise, Bamona. Oh, voilà, vous êtes marié. Maman, comment est-ce? Bon, nous avons travaillé en anonymat. Oui, comme moi, c'est Pierre. Pierre est marié. Comme prévu, il y a une belle-mère, il y a Pierre. Oui, comme moi c'est Jean, toi Jacques. Merci beaucoup. Voilà, tu es déjà père de combien des enfants? J'ai beaucoup d'enfants. Tant on a allé mettre dans Saint-Taki, tant on a allé comme ça, tant na début on a une église quand on a début dans Saint-Taka. Na banana na onabota et tout na za na banibili. Voilà, merci beaucoup. Hôtel Sco caméra na biso bien. Le jour maman dit quand je t'aime, quoi ba jour ango date ezaki à l'attendre. Il y a curiosité à rubrique oui, na ibi date yango ezalaki le 10 septembre. Le 10 septembre. Maman tu à Hollande? Ah oui, à Hollande. C'est le 10 solo là le 10 septembre. Le 10 septembre, c'était à quelle année? Waouh, année entre parenthèses. Entre parenthèses, ça va. À l'attendre. À l'attendre Jeep, il y a couleur net jaune d'œuf. Et dans le secteur, il y a un côté de Panzine. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien avec notre invité de marque. C'est lui qui a vraiment bouclé notre émission. C'était notre invité de marque. C'est le tout premier numéro qu'on enregistre avec vous. Oui. Mais on va dévoulant, comme nous vous avons promis aussi, selon les avis de nos téléspectateurs et leurs suggestions, remarques, réclamations à Bango, que vous vous retournez encore et on s'en l'habitude malam. Merci. Dans nos plateaux ici pour le compte de Molière Télévision, Canal Plus 345. Un petit rappel, chaque vendredi à 18h juste et la rediffusion c'est chaque lundi à 11h30. Molière TV, Canal Plus 345. Le tout dernier message phare pour le corps de Christ.
Si vous avez aussi un programme au sein de votre église. Message phare est ce que Christ revient bientôt. Exactement. La fin du monde est réelle. Préparons-nous. Ce qui est, vous allez pleurer. L'enlèvement, c'est très bientôt. Et au Kosutuka. Le plus grand commandement, ça c'est l'amour. Ce qui moutent aux pasteurs, aux frères, même aux nino, aux angibolingo, et ça passe. Au cause de la sauveté. Voilà. Aimons-nous et Dieu va nous aider aussi. Contact. Numéro de téléphone, c'est plus 243 89 91 91 055. Plus 243 89 91 91 055. Ce que benginga, aux ungaté, tika message. Nous yambayo, nous répondrons et puis on va prier. Dieu va vous visiter. Un petit rappel, c'est notre partenaire pour la radio Nostalgie. Hein? Ah. Il collabore direct avec notre maman. Oui, oui. Ah, l'église voilà. est sur l'avenue Kombe, numéro 60, dans la commune de Kalamou, et juste arrêt Capella. Si vous arrivez à Capella 1, vous demandez la police de Mabanga, sous-commissariat de la police de Mabanga. C'est notre référence. Exactement. Nous sommes en diagonale de la police de Mabanga, dans une maison en étage. C'est là où nous sommes. Venez tous les lundis. Et puis je vais vous accueillir à partir de 6h30. Et puis lundi le soir, la délivrance. Et puis venez le dimanche aussi, hein, à 9h jusqu'à 12h30. Vous allez me rencontrer. Dans l'église, un témoignage, il y a ça, donc quand il dit de 9h à 12h, de 9h à 12h, c'est comme ça. Donc si nous prions pendant 3h, c'est 3h du temps. J'ai été élevé par un prêtre. Voilà. Ah, voilà. Le respect de l'air, c'est très important. Oui, 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 oui. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission qui aussi les vôtres, Télébusiness, de Molière Télévision, Canal Plus 345, dont nous avons reçu ensemble avec vous notre invité de marque, le révérend pasteur. Il a frère Neko et frère Josué Lokamba Kundi. Voilà, j'ai bel et bien prononcé le mot. Alors, chers amis fidèles téléspectateurs, nous avons nos numéros qui est bel et bien placés en bas de votre poste téléviseur. Vous voulez être en contact avec nous et puis vous faire passer aussi le pasteur pour être en contact avec nous, partager avec lui. Il est là disponible 24 heures sur 24 heures. Qui commence bien, qui finit bien. Nous vous retrouvons au prochain numéro. Allez, merci beaucoup.